Saki News et Télévision. L'homme simple, José Young. Patison Mabian, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam, yeah, yeah, yeah. Sosolam, Bonjour, fidèles abonnés Nabisonio Soya e-news télévision de partout dans le monde, là où vous êtes. Napé Sibino ba Mbotebele, à commençant par José Youngulom simple et puis Maman Rose, la patronne, sans oublier mon pote jusqu'à les privilégiés. Maman Sifana Dubaï, Bozali Ebele, Napé Sibino ba Mbotebele partout dans le monde, là où vous êtes. Kaka natina yako informer bino lelo nazanga moko te na kati ya plateau oyo nazali na moko ya bayi comédien ba artiste comédien na kombo ya Sorbo Ebwa alias Papa Liputa to komaka un peu ko développer naye masolo na ngamu ya ba comédien na oyo wapitali matanga ya Awilo veye mortuel nango pardon ezali lelo mercredi Bakokundango lobby vent jeudi décor et kobima na mort que ya cinquantenaire toko zulabi bino pe bilili ya ba funérailles nyosona toko proposer bino ngo pe lelo toko meka pe kolobela na ye na o etali matanga veillée mortuelle et puis actualité moko o esali en plaire na niveau ya réseaux sociaux na ndenge moko ya kosakana te mes attentes entre journaliste Virginie Manganga na artiste musicien Fally Ipupa na Côte d'Ivoire to komeka pe ko développer ngo na mozindo ce qui rejaza déjà monoko moko nanga to ko fungola déjà bilili to bana masolo na mwana mboka Papa Liputa mbote pe bienvenue ouais mbote na tout le monde mbote mobimba lisusu reggae manfil bankento d'Ivamando arme lourde Vaudou 555 arme blanche de Chaplin en ensemble que Dieu vous bénisse toujours. Un mot pour na balandi news bazo la nabiso na e-news télévision na minute. E-news télévision qui mi chaîne ya paix d'où chaîne à Hollande actualité maramba bien ben émission ya classe sans polémique Hollande oawa bozalaka awa parce Papa Liputa chaka motema là où moi je dors parce que na se reposaka awa motema nanga penda chaka bibundeli je suis ici ma film a bien bagaga bien zala awa information ba news tout toujours vous abonnez quoi. Merci beaucoup Papa Liputa. Chers vidéo téléspectateurs à D-News Télévision, en tout cas portez-vous bien. Toko fongo la masolo na Oetali matanga ya Awilo toyebi biso bonso ke ba comédien bozali na matanga. Bouti ko perdre ya bino star munene na kombo ya Awilo oyo wapi basalaki accident mukolo ya carnaval ya héritier Watanabe jour ayaki avant même concert na ye et puis alekaki na ba coma tout ça ba complication ti ayaki kokufa mukolo ba kunda mama Tchala mwana le 23 décembre veillée mortuaire ezali lelo pe lobby et kobima na hôpital ya cinquantenaire organisation nini obino ba comédien est-ce que bozo ke Nicolas la esika matanga on ne sait pas. Ouais, toujours bisous toi moko ouais c'est bon on ensemble bisous comédien vraiment na tous la solidarité toi na bolingo ba o ba contre biso o ba na kana biso ba contre biso on a ba batna biso ti ça les biso tout on rassemble bisous toi moko unité toujours l'endroit biso tous la made ya on prévenir na fond de symbole ba no réali rai pesali donc toi na symbole moko ya souci symbole et l'attaqué Makamusali, c'est ça. Apparemment, l'Iwa y a Awilo et Kodissimo rancune entre artistes et comédiens, n'a pas musicien. N'a Koloba été musicien de Mutaboumi si comédien. Non, et quoi tu rancune? Non. Pourquoi tu rancune? Parce que d'autres comédiens, d'autres artistes et comédiens, pardon, pas à contenter, n'a komona en fait et le bami n'a pas plateforme belé il y a réseau comment un comédien azo qui ne koyamba musicien tant ou ba comédien ba ya musicien ni na kinaka koyamba ba comédien oyo ba utape libana mboka. Et ça dépend relation artiste wala ça n'en dépend rien. C'est ça. Et ça dépend de une relation ba saleli. Et ça qui amitié, et ça ko porter comme pierre, ko porter fort na mutuna oyo lingaka. Et ça non ma bête tout biso tout artiste. Et ça ba blo mo ça no ba boara, ba blo mo ça ba blo mo sunga na ba ngoya lo ya no ba fitilité. Ba blo mo so ko lo ba te on la c'est l'on de batu ba zeli na mutuna yi. C'est mutu wa sa yo bino bo yebe munda mtaye ben ba relation ya ça na mutuna yi. Mais tout artiste tu travailler là au mon god.
na le belo moko ke biso mi balena ba musicien na biso ba benga biso ba boke to collaborer ensemble parce que les mission on a besoin scénario na yé on a besoin ya comédien biso ba comédien on a besoin ya film na ngai moko boy son lo pakala et c'est nga faut sommer kota wana continuer na monde musique ça dit to collaborer na biso et ça m'a monté en beau travail qui moko boy non to kunda de ko wilo kimia azande ko na biso akufa chiki biso to zara moment te lo mun so akufi ba lo baby maba lo bele ba maka belé parce que belé pe sous baloba qui famille ah oui il faut porter water plainte ba lo ko ala ngai donc il m'a emboîté je ne pense pas parce que peut-être yo ozobo yango kapo ozanga pe fan na ya non dans le sens que reporter plainte comment parce que prévenir Zali toi tu as créé une de la mission to kundaï na pe ari moto moko dou ande ko loba na été au samusa na bien c'est ça toi tu as créé ba blog mosusu ça qui hein moto moko courage te ke o awilo pourquoi kenda ke pour gagner c'est ma bon sans kaka parce que Nzambe peut mettre à terre un circonstance ça est capable ko la laisser ga pongi ngala la kinaye assez capable donc ngala le moment tout qui fait éternel le comment tu rappelles encore to lo baboité to babo to c'est to mon content Nzambe to mettre libaku ya ngomoni que ça ne sert à rien le bama mebele ça m'a soka le kuma pesa qui a suivi mo kilo de tambola ka conduire biso Nzambe dans le nom de dash bon de blesse pour le bagage général le bagage to chika mo kilo tambola ndenge Nzambe lingi c'est ça bien sûr biso même va te protéger rappeler pour même la Bible ça reconnaît que ni battre dans pas battre là mais c'est 100% minimum au hasard du numéro 1 Yakobate la montée ensemble mais apparemment Azaki bi pe malade osomona ngai na linga te souci mta kofi ba marmelo ba marque moko boye on est comme à respect sur la mort akine na posa ya kokende te na carnaval mais ceux qui ba camarade ndé ba yaki kozwa et toto kende tout ça na papa ceux qui zamba boyeki to tike ça attend na mokilo to ya to na ba rena biso papa to na ba rena biso quand peut ko le moyen besiga que destination moto c'est pas ça pas parce que ça trop jeune parce que ça trop jeune azaki na mingi ko sana na salité bon to on a tenté ya robeta libaku ya lo ba mame belé ngana le baka ça m'a solo comme parce que moment tout quand dans to lo ba ça va komisa maka to no ke sango liwana en tout cas ça les a passé parce que là même bimbo na habité sur le organiser modi bati photo à jeune chukanga parce que bango de photo tonga mboka lelo isabo ceux qui bazo kufa ba fambo to chika la muke ba jeune ya moni ya mo ça mo passi est-ce que nangambu ya artiste héritier Watanabe a porté pe moi appui na o Italie organisation ya matanga ngamba mbona kana habité mais là que nous on dirait s'il y a eu qui peut nous sango maintenant il peut oui le ça ndeko na ye ya bimana danseuse mo wana bimana danseuse ya Bogan mais c'est le chanteur j'espère que bon déjà qui en donc Zamba ko chekate mambele ka bien tout chika ko créer comme makambo oyo ya ko créer te ce qui monte ça kufi c'est ça parce que tobutaki komona le 23 décembre oyo koleka les jours au matin ya mama Tchala mwana ebimaki ezaki na absence totale ya ba artiste et musicien ebele malgré ba kufelaki icône ya munene na domaine de musique surtout na style na ye oyo ya mutu achime ya kokamwa ezaki ba artiste ebele ba yaki te kaka présence ya Weranson nde mutazalaki toyebite na ngambu na bino pe ba comédien est-ce que vous s'organiser vous se mobiliser vraiment lobby boza libelé na cinquantenaire ou bien to mona ka ba tête ya ko compter ba pro en fait ba proche na et tout non toza le bien matanga toza na soir toza la pe on les abisso on a mes abisso Mamouchala Moana a dit grand prêtre, je ne pense pas, grand prêtre mère, je ne pense pas que matanga les gars qui n'a pas exil le voilà mon pépé non ils avaient blomé le bama na kaka matanga Mamouchala Moana dépa kufaka mère bateau c'est bête me rappelle ba parler avant tout bateau ba komona ba bona cinquantenaire checker na nini non ba yaki matanga na mais il y avait l'absence catégorique il y a ba artiste il y a ba star musicien que mon kilo ba makasi na kolandela kaka et ba musu dona ba yango wana ba yaka po batala ino ba yaka pa partager ma wana famille osomona on des fois congolais yango wana na tshena ngabo ngope ino wana de futur ka to longola moi ino wana to makasi na yaka po to talaka
Plutôt même à Sango. C'est ça. Et puis, Togo, mais quand même, comprendre pourquoi Ebemeya Awilo et Oumeli Kinolelo a Koufaki depuis le 23 décembre, il y a Néouti Roleka Kinolelo, donc ils ont 8 ans. Pourquoi il y a d'autres soupçons, ils ont Kobima, parce que Bozan Ambon, il y a Kokuna été. As artiste, mais aux médias, ceux qui sont botami, à comme Maraya Moutinyoso, à comme Maraya l'État, as artiste, à Koufibe artiste. Ça matanga na ye ils ont 8 ans pour ça te lokola matanga oye ko bimanoka bongo lokola matanga ya as artiste c'est normal mais tout le monde a pas artiste Bella Koufé après 5 jours et si les bimi be bakundi et chaud zo moni bongo asa pina famille et comme c'est 5 fois une organisation ya bien pour tout le monde ko kimia et ça te bino Balibouda. Chers fidèles abonnés d'Inews Télévision, Tozo Koba, Malem Mena Papa Libouda. Je pense que vous avez aimé, que vous avez émission Télanda, commenté, liké. Apparemment, Eko sous c'est bimi. Donc Eko est bimi belé na liwa ya wilo. Il lui paraît cotisation au bino artiste Bobanda qui coûte. Il y a d'autres artistes dedans, babaner ou betango chobo tout ça. Né et méga qui un peu empêché nanga mon bino artiste pour s'organiser comment kokundai. Ebe ba betango chobo. Oh bah beti ba chobo wana. Il y a ebe ba betango chobo, tu sais pas ici bas. Il ba betango chobo. Et à moi on se faisait dans côté mamba, OK, de gauche droite. So on a circuit ba tu pour na avantage moko boy, c'est zo singa na mo way. Respecter yango. Respecter yango. Faut respecter la mort. Premièrement, et c'est le combat tout biso tout son combat artiste bazotia pour na matanga ya ndeko na biso ça la sanité ça la biso na Congo tout ça na dongo na ko biya loba loba o kapote lombo makia dia no loba tuba ça makasi na tuba ni lobela on se comprend il y a un moment qui est sa propriété ceux qui manquent aux autres ma fumée qui est dans la logique bon ceux qui autres fait qui est dans la bosembo na bato ba bi makambo na ceux qui pèsent solo il peut resala yo ka bongo tous ces pays ici bas namoni on dirait na ba préparation ya matanga ya wilo tindenge bazola la baveye on dirait yo ozokende te on dirait yo ozokende te pour makamunyo so nazo tuno sérieux on dirait penda oza et puis pourquoi oza informé te sur oui mais pourquoi parce que là ça m'a choc yo kana nga kibi question nga yo ka parce que là ça m'a choc parce que là ça m'a choc mana za mana choc na sio prof ane moro ya bingo munga na noir mais na za parler non tu es malade na ça c'est côté de mananga boy mais le deuxième jour na za choc la zone lande ko ngai vraiment la mutema awilo chaîne awilo so azari comédien tenga na ngana zakana pasi parce que ngana ko mona le wa GNT so ça so comédien ça mutu na yebaki moto to tourner na ye moto na yebi ngana yeba wilo na prochain wilo makasi à partir ya Mirma Mirma ce ngamelo na yebi ya wilo makasi ko sola na wilo trop à partir ya Mirma voilà c'est un OK na victoire ba Mirma na zo chika ba flash série wana mama YouTube ma c'est na Mirma za ki mo di kolona par rapport ya ba site au mona ki ngano ko chika ba plan ngai na c'est un sur la série wana imakala on s'en parle place na woyeba wilo alo ba te place na ko na place to ko sola na inano maximum tout azaki trop avec tout mais choc ka punga pona ka choc yo mona to lo ba ke suki atazala ki moto to ibana na ite moto to sanga ni mabokiti mais tisi ko na zanga na choc comme on a gêne ana minga kusala na ke avant zamba sera le comme paix à son âme. Papa Libutana Sebelagano makasi parce que parmi les artistes comédiens aux alliés moko oyo ayi barali loba ya grand prêtre nkolo ndenge yo moko loba rango mutuna nangeza boito yebi ke makomi za koloba mutu azotambola malamu na mokili mutu azosala Jonathan pardon yawa bimite
muto azotambola malamu na mokili muto azosala bolamu na mokili abakisaka mikolo ne ya kovivre mais muto azotambola mabe na mokili adiminuaka mikolo ne ya kovivre mais kolandela ba information kaka ndenge muto akufaka makambo ebimaka ebele d'autres informations yaki kobima il paraît ndeko mobali pe côté mususu abande pena kotambola bien te il paraît abande kobima na ba mama mikolo tout ça est-ce que koki ko da l'une des causes était oyo ennemi Babouara ah oui na chiki mosi na zemit mais ya mukolo oh Babouara Baron Charis on les a péniolicité artiste bleu mutu soka adame super love na ye na Congo adame super love na ye ameli moi symbole bio abandi ko créer ma prise super love de le super love ezani badi soki sa dame badi na ye ameli symbole bio bayi bokile ya pio abandi ko loba bilobela bablo bongo be marapa mutu moko après tamboli biso ba congolais na zomi longola te toza makasi na tuba toza makasi na kibowara awila chiki leki na biso moko mukie ya mwasi owe isaki isa sala biso na mawa pe aza kuna mkumba ndeko mobali amoni moni fanto na ite diswaliwe. Merci beaucoup, chers fidèles internautes, téléspectateurs d'E-News Télévision. Tozo qui est déjà na koshite wana ezaki moi muke masolo na oetali liwa ya awilo na rappelé veille mortuaire ezali lelo mercredi puis matanga ekobima lobi jeudi na hôpital ya cinquantenaire tozo qui na koshite mutuna ya suka protocole ezaki juste to lo belaka ka organisation na bino ba artiste na ngambu ya liwa ya artiste comédien awilo o awuti kotika biso mais eloko moko pe musu et en fait e uti kobima et sali clash na internet na ndenge moko ya kosaka te komo na star munene na domaine ya musique o tozakani na kati ya mboko au Congo Fally Ipupa Dicap la merveille n'a pas dire au outil qu'on se faire entrayer na journaliste Virginie Manganga tant que pe artiste et comédien oza pe star icône munene na kati ya mboka na biso Congo est-ce que réaction ya star Fally liboso ya journaliste to ya journaliste liboso Fally comment okoki ko analyser ngo comme constat. Pardon. Fally Ipupa na Virginie Manganga. Comment na bango ko disputer kuna na Côte d'Ivoire na kati hôtel à cause ya ba conflit entre parenthèses oyo bazala kanango étant star ndingo zali comment na pe star ya munene Fally Ipupa na domaine na musique na journaliste Virginie Manganga ko sala ba échange de paroles wana étant star aussi critique nini to analyse nini okoki ko sala na réaction wana à moi na bien honte il bien honte oyo qui en même pas rien c'est vrai ça dinga boss ki senga na zo mo tamuke ya usana liza likambo ko le bama mukita ona imona ki ya na yo ki en honte na moni ngo pété ça dit c'est que pas na l'importance té atape na matoyi oyo gide rien oyo eza chobote bozobe non mais au moins photo ça clair yo mona rabat mususu la bête ba maman sur fimbo parce que c'est pour mon et non valable mais comme bêtise comme ngale ra moi bizarre ba mususu ba bête ma ba ma fimbo parce que lo yo ça des preuves de monité o ba no ba boa kasi yango de funa biso belle susu ba bossa analyse ne logo a monate o keite mama ba do finga muninga ka tonde sa stabilité même soit comme qui pas même na ki ponza pas même guna triomphal que stade de tonda quitté au comité Atali on moni que toni masali semblant et logo photo sera une information sûre au monde photo sera une information sûre Nathalie en côté nana terre le bilan côté pour na bien côté. Merci. Votre mot de la fin pour la bande réunion sur Balandi Biso na E-News Télévision. Ce qui est côté sur le domaine à stade pour ganga qui avant stade ba Gaulois Boya Banani Boya stade rotonda mettre mon arrivé chobo. Mais na yebisio première fois dans monde au monde artiste à Tchadibaya le 25 décembre na ba jour wana ba fête ba bonne année ba la raté. Isabe mbala liboso be chobo ya ndengwana e beta mana stade de match. Petit concert na stade de Marchi. Le 25 décembre, il y a billet normal 2500 francs à $100. Il y a chobo. À petit concerté,
il y a au bachaka na biloko wana bateka yango 100 francs. Merci. Le billet, il y a 2500 francs. C'est-à-dire na osombango pe il y a $50 na tonisi pas sa fita. C'est-à-dire c'est là liba mate ko fele. C'est-à-dire ce qu'on a mutu oyo wana libango be. Mutu oyo pe non to ça moni to ça la ka ba reconnaissant faire mutu to ça la liste pour na. Lo na so ka kuanga pe bo so ka sur place bo c'est la banani bo tonga baninga. Et ko ka pe kana bango te. La propreté, cela veut dire quoi? Tu mets beaucoup d'artistes ça la bien. Pour le 25 décembre, ils ont facilité. Jour où on est à la maman, papa, ça rassemble na bana. Tu vas aux agateurs qui ne musique, place sur le stade. Mutabeti a pris wana, beti pe jour wana. Et ça li plaît, bon, que c'est les plaintés. A beti ya mes blocs, bachana, bloc, orienté. Abetite ya ba ngai sala ka somo na mati wewa noté tournage moko boy na zui retard na mati moto na komi na station Maniema telemisi moto abi pardon stars ya na somba carburant pour que le vite fa pesi 5000 francs bon tout na ito peso combien de billets concert mon songolo pakala après 5000 francs bité bo pesa ga 12 billets pour na sabena battre 5000 fois 12 billets. Bon, si vous tenez devant les rapports à Zamou, tout gangli. Bon, si vous avez tali, bah, oh, ya ba, bilo a relié, on va bien garachar, ya ba, blo, ba, poussière, ba, fini dans la biloko. Et à 50 fois, ce qui 100 francs. Soyez bien sangai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est car on s'en analyse. Mais c'est le chanteur, Gogan, Watanabe, félicitations, nous les gars bien. Nous les gars bien, sauf qu'il y a la qualité parce qu'il y a la belle qui, nous avons expliqué bien, nous, qui s'y concerne, tout c'est un ba bloqué sur beta biso aboyebi na grippe ont frappé. Mais félicitations artistes pour des chapeaux. Mais c'est le chanteur Richie Watanabe. Mais tout repère d'autres Alibaya. Il y a concert, il y a des sponsors wana. Votre mot de la fin, Sorbo et moi. Mot de la fin, tout ça la uni, tout ça la solidarité, tout ça la moko, biso tout ça congolais. Ça ne sert à rien au bon mamoutou, il y a 100 francs. Au raté, tu as 30 000 francs pamba. Ça sert à rien, il y a 50 francs. Au raté, il y a 200 000. Faut Timbaka. Tout ça va congolais, tout. On a soutenu tous les musiciens, mais ceux qui défouent ça, d'accord, chacun, pour un peu comédien. Mais dans un artiste, pour la fonctionner, pour la bonne entourée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de téléphone, on a besoin de parler pour ta. Dans la gang, dans la film, dans la clip, partout. Dans le bagage bien, dans la primo bien, dans le film, dans la primo bien. La clip de Mamoutou, le numéro de téléphone plus 243 089 66 75 222. Merci. 89 66 75 222. La personne qui a Dieu merci. Vision. Merci beaucoup. Yo, ma banque est les Machanga wetu bote na yo mkonzi. Image. La personne qui a Daniel Massaro, Gombe, pas comme les autres. La personne Daniel Moutoko Bilo, aigle prophétique, merci beaucoup. Toujours, Diop 5. Diop 5, boss, Venangai, Norbert Misaka, prêtre à Bandal. Merci. Nathalie Dembo. Toujours. Merci beaucoup. Merci Penayo Ndenge Ondimi Kolandanga. Pesi Mupanzi Sango ya propre. On sentit que sans polémique, les journalistes et les tout ça ont besoin. Bon, youtubeur, pas comme les autres. Oh, Msubazawana, on se liaka pour nous salir quand on est congolais. On raté 30 fois, pamba, il 100 francs. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Boss. José Yung, l'homme simple. José Yung, l'homme simple. Sorbo, c'est la bagage. Batouazo, la bagage, déclaration, Batbalembi, au Benga d'habiter. Faut que tu n'en aies Benga Bossier, Moro. Ayoki. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs d'Inews Télévision. Nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien et nous allons nous retrouver au prochain numéro. Je rappelle qu'à l'antenne. Bagolois. Mais c'est le chanteur Hervé Ferregola. Toujours en ensemble. Richie Watanabe. Difficulté na yo. Kufa na bango. Bonheur na yo. Kolela na bango. Cette fois-ci, tu rebêtes à ce qu'on a pas sponsor wana oyo au sombigara
et le roi 100 fois batchaka la pondu to na nini tout retourne dimango au sombi carabiré 5000 francs aussi 50 billets comme ça pour autant je crois que prochain numéro nako yambo pour ce ko to lobela makambo ya concert ya go ya faire gola et déjà plein ça déjà oui merci beaucoup ba fidèle abonné na bisonyo sur News Télévision soko sepeli vraiment na émission ko bosana te ko s'abonner ko liker puis ko commenter portez-vous bien tout le monde a un numéro au ezakuya bye.